Cher Cordon et Bassani, Zambé Pamolabi. Encore une fois, Amen Botanza. Merci. D'abord, nous représenté par esquisse parce que secret à Papa Nabisson Paul Dominique et Zali Komiki Tissa. Simplicité et Zali secret Nabisson. Ngai na telemi liboso na bino nazali na kombo ya Joseph Moke Tawaba nabotami awa na Bandunduvi nazali mwana ya liloba depuis l'université de Kinshasa. Vie ezalaki PTT na Bandundu, vie ezalaki ya pasi. Na lobi mbisi awa, nateka pundu awa. Ngai na marché ya Binkumu. Amen libote na Nzambe. Avant na pesa moi message, oye inanga na kati na Bandundu. Témoignage et ali secret et pouvoir spirituel et papa pour le dominer. Namatete Nangoloko, cher Cordon, je n'oublie jamais, c'était le 22 2004. Papa n'a pas eu pour le dominique, après ça il a eu un sacoli moko de prophétie. Des fois, on a eu mon côté balai ko ima. Dans le prophétie, ils allaient théâtre de chez nous, ils allaient réalité. Papa Mpolo Dominique a eu ça qui n'a pas ça la moko parmi ya bakonzi makasi na kati ya mboka. Et le lot tozali na kati na accomplissement tika tota tolanza nkolo na biso. Pegi na moko ya chargé de projet na ngai na kombo ya ingénieur Jean-Pierre Lubanga na équipe restreinte bakozonga na Pegi pona kotongela ndako ya tata. Il est voué de faire sa promesse de Naïbisaki Cordon Lobby. Mon ya solo ya Nzambe. Amour ezali misala, ezali français malamuté qui congote lingala te. Amour ezali misala et mon atota pour l'encolo. Nazali mon contrat na biso l'encolo ezali à durée indéterminée. Papa Paul Dominique azali à politique mais azali moko ya conseil spirituel de mokonzi ya mboka. Présence na ngai na Bandundu la qualité na ngai ya conseiller principal bureau conjoint à chef, c'est-à-dire cuisine interne à chef de l'état. Mwana na ngai ya lobi ke oui mingi ba lobi nga naza na Yesu mais bazalaka na Yesu te. Na yati ko installer fondation Joseph Moke auto zali na principe moko intérêt général. Bana na Nzambe bosambela mingi lobi na moni cordon oyo nga na bosenga bizalika losambo tika na sala misala ya tata na goya bomona etonga nazwa lipamboli lisusu misala ya tata emonana to installer bureau to bengi implantation ngolo akomisama eleki na kimia projet na biso ezali ya bilanga na kotala nzela oyo ezo ya milulu tongo milipe pokwa nzela na biso ya mongata na koyebisa mokonzi ya mboka comme nga nazali faci ya moke
akoyoki la ngai pito boya na ye na bandundu akonata pe kati na esika. Encore une fois, merci beaucoup. Nkolo et le sambo papa na biso pour le Dominique. Apa pour la biso. Amen. Merci.